1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, Symbiosiki. Shana manane sana Shana manana mayana saka. Parce que ceux qui vont continuer à côté la biso parce que vous allez faire biso confiance, alors confiance wana to ko trahir à monter. Merci kasi tolobaki bango kala kala biso sika sika bango kala kala biso sika sika. Toujours dans le système à 1308 code à succès, code à bongo, code à moto au Symbiosiki. Yango topesi merci. Merci l'ingénieur JC Design. Maintenant soit ko sala pour que film et les gars kitoko. Topesi merci na papi fala luye. Na yope moto ko tala biso topesi merci. Kasi malebo lobby semaine oyo. Clip aligo des arobima kenya na ba plateforme. Okolanda biso pe awa en direct to Alexa on po bomona. Musato sali na simali goda to kozwa. Mwambui pezali na mambweni. Filme wana ezaba nzembo oh to bimiseli bino pour que epesa bien et ça la malamu pour na bino ba bolingaka malebo kasi pour na siko na lobi lokoso tozoko bandango siko kasi to bandango ndenge nini tala tontine tala tonton ebisaye ali karabino mingi allez tombola maboko sika ezwami yo to créer connexion na lobi tombola maboko ni nyango eba kotuna koko atombolite maman pe atombolite tombola maboko totala film sika kaka ndenge tomesana ni nyango eba kotuna yaba santu badia satana yaba koko yoka na lobi ata uza na Brazzaville olingo fêter mariage na yo na Kinshasa ata uza na Congo central pas ses alités ata uza na ba province olingo fêter mariage na yo na Kinshasa mutapesi fete lengazali se moko na lobi yoyo pro azali wapi kanga adresse malamu koma adresse oyo kopesa libala na yo valeur oyo kopesa fete na yo valeur ezali se moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voima mama yoyo kozela yoyo pro kozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fête d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita kaka na kwa kimbuta to pe na première entrée ya Njili yaka mutu kanyo seza kokota atape ba moto yebisa ozoya na immeuble Selem Voima akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up coiffure coupe couture et bongo perlage et bele toye bakango te perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine yako ekolango o comme entrepreneur o bongisa avenir na yo et pa ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga malebo movie na kolakisa yo ndenge nini okosala po kutana na yoyo pro kitoko nga na yo kitoko Maman Christelle Lwemba ABC Cosmétique. Mes amours adorés, Nelvino, bonne nouvelle. Mois de novembre, ezaka moi oyo mama Christelle Lwemba abotama. Na moi wana nyoso ba patient nyoso ya ABC Cosmétique bazaka na droit ya 20% de réduction. Yom toza le problème, ya bouton, ya tampon, luta, cicatrice, tatouage. Oza la besoin au kitisa libumu na yo, o remonter tolo na yo, oko manake moko ya bien, oko manake eloko bien, oko mtasudu mwindo libela. Yom tozo nyoko ma maladie o etali faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, prostate, rhumatisme, mukongo pasi, problème nyonso zo déranger et la santé, te fait la beauté, oza na droit ya 20% de réduction. Mais mukolo o mama Christelle Lwemba botama ezali le 29 novembre. Le 29 novembre wana toko fêter yango na cabinet ya sika ezali na 2e rue résidentielle sur Petit Boulevard. Yom toroya na mois de novembre on bénéficier na 20% de réduction aux appels à droit à kozwa invitation pour que on participer le 29 novembre mukolo ezali ya mama Christelle Lwemba.
adresse na biso ezali na Limité 16e rue résidentielle sur Petit Boulevard. Mais na lobi bien le 29 novembre wana tozuli bino cabinet mususu ezali. mwasi nanga na bala komona ye Rachel Ncheba nalingaka ye suka nango nabengaka ye mambo ye nanga ye mambo ya zelinga bana mungala nakobundela yo ndenge kani nayokaka na sango ke bangala bankemba mambo yo bomesinga impamba mambo inakubelaka attention nakoya kokufa mpamba mambo inabelaka estoma nakoya kokufa mpamba mambo ye mambo inabelaka attention nakoya kokufa mpamba mambo inabelaka estoma nakoya kokufa mpamba mambo ye Rachel Ncheba tobotine bana mitano mibale ya basi misato ya mibale na biso yango ebandi troisième partie pe suite biso kama na mami wata avec le sexy boy Malebo Daddy Car un 5 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka troisième partie yango awa est-ce que maman a causé la souple pour que mwana na ye abala mwasi oyo azala ye na motema parce que mwasi oyo yende ayeli réellement liloba ya nzambe kasi est-ce que mwana aza posi yakawa yo nani opesanga mokongo ntongo azoloba na yo nini ezokomela yo mama comment okoko continue koprotéger mwana na aza possédé akoma ndeko nanga mwasi yoka aza sous attaque démoniaque siko akomobonga te mama ekosimba te ozoyeba kaka bongo ongalakisa motema ekosimba te embata yo nani oloba boye liboso na ngai oza liboma sikoyo yoka ngai prédemment ngai nayoki ebele apropo ya bozoba na yo nakoko continue kosupporte yango po ete naza mama na yo epuis nazo mérite respect venant de toi. Est-ce que kosimba bana oyo mibale bazalaka badiversaire na ekole sikoyo awa baparent na bango bakomi kose décide babalana est-ce que kozala facile kasi likambo yango mpe nini est-ce que mwana yango ya mwasi aza réellement possédé nalobi nayebi te merci na bino bonso bokotala biso partout bokotala biso na baprovince to mpe na Kinshasa Brazzaville Pointe-Noire. Merci mpe na bachaîne partenaire na biso awa tokomi mobondi kasi nyonso tokosala yango pour que bino bolandaka biso bisika biso ezwami bino na kimia mpe na esengo kasi yebisa biso totala biso a partir ya wapi nazomona sikoyo ozwi décision finale. Oui mama ngongo eza susu te toka na bandaki kozela yango bandango ngongo ebele ekomi ngonga nga na bala yango ezosingelaki nakende mboka nasola na banoko kuna comme ça na fixe date oyo tokofuta tokopesa dot esu tosi nyonso tofixe mpe date ya mariage religieux. Mwana na ngai naza na esengo oyo malamu naza fier de toi mon fils. En tout cas ozwi vision ya malamu odeside malamu. Merci maman. Dans ce cas nga mpe na kozonga mboka na weekend oyo weekend oyo natala ndenge nini biloko ezobima na ferme na ngai ozomona fona contrôle bikuna kozala cheval entre awa na mboka. Oui mama nakomona liboso kende mwana na ngai mama oyebi nayebi oza capable ya kosala mwana na ngai na kolamu na motema nayebi. Merci kasi est-ce que mwana oyo aza possédé to pe bela aza ndoki wana nayebi te tolanda kaka toko comprendre. Malebo movie une nouvelle manière d'interpréter le film nigérien Kanela Mbelozoka nyapolaka na tombete na yebisaka bino misa kufaka misupolele ekenge tiliwa
malgré balgré peur tant kosala bino toujours mosala sala oyo tomipesa bolingo na ngai biloko eza prête naza na nzala te awa mpe problème bana na bango mibale bayokanaka te na ekole eske awa kati ya ndako eske bakoyokana nalobi nayebi te yo ozalaka boye nano sisi filme te bandi kobenga malebo antoine aza désolé ndenge naregisaki contre yo lobi yo otomatisaki ngai kanda ozomona mikolo oyo ozomanke na respect mingi epuis ozosalaki ngai na réagir mabe envers yo. Je t'aime beaucoup, mon fils. Et puis, naïbi ndenge nini nakokosala pour que éducation eza malamu yeba yango nakoko jamais kosala eloko moko ya mabe contre yo mais façon ozoréagir ezopesanga mpasi ntango ozoloba na ngai vraiment malamu te naza désolé mama nayebi ke soki nasalaki mabe limbisa ngai yoka ngai bela na papa na ye basaka lokwa bato normal epuis yeba yango eza nde démon nde azobundisa bango ndimela ngai nyonso kende malamu sikoyo baza na bango bien nzambe azobundela bango mpe azwi nyonso sous contrôle na ye omoza sûr wi naza vraiment sûr yo ndimelanga kaka ok bo sikoyo eske mo eza te sikoyo lia ayaka tokende oka merci na ingénieur JC Design merci na ingénieur John Kabengele merci na mondete Papi Fala Luyeye na yo mpe moto okosoutenir biso okotala biso partout kasi balebo alobi ebisa biso esaleli biso wapi merci na commandant Joël kuna na pe crime merci na colonel Lazubienne nalobi colonel Lazubienne merci na soutien na yo pa ya malebo moto mama na ngai ebisaki bela akokoma ndeko na ngai ya mwasi parce que kala mingi te akobalana na papa na ye nini mama no akosala makambo wana bongo nayebi te mais j'espère que nyonso wana ekende malamu te ebeba nango te esingi osala quelque chose nayebi te esika nini nabanda to esika nini naloba to nasala nini nayebi te kasi estce couple na bango ekovanda kimia parce que toyebi baproblème oyo eza kotungisa papa ya bela ye oyo abimi lisusu ye aza mwasi ya Tony oyo akufa Tony Okafor yokanisi lolenge oyo boye nde makambo ekosila bien sûr que non yoka ngai bondisa ngai mais yeba yango jamais okokobalana na mwasi mosusu nyonso oyo eza yo eza ya ngai nazoya mpo na molimo na yo mwana na ngai ya mwasi mpe nyonso ya ngai esengeli na récupere yango ekokosuka boye te ekosuka lolenge ngai nalingi esukela est-ce que nini yango mwasi ne akufa 10 ans passé mais pourquoi aza kozonga kotourmente mwana mpe kotourmente mobali oyo abalaka ye nini balakanaka nini yango esalamaka pour que yango ekende boye kasi est-ce que bana na bango oyo bazalaka binemi to mpe baadversaire école est-ce que bakoarrive koyokana en tout cas esengeli bolia boza déjà na retard bolia mbangu bolia mpe mbangu mbangu pour que bokende classe oh nini boye nini ezotungisa yo nini yango ezotungisa yo nini mama nasoka mabe nini akweli deza nini ezokomela yo deza nini nakwa makambo c'est vrai aye mpona kosala to mpe kosunga tonton Tony mais est-ce que mwasi ya Tony akotika mpe ya ye kimia mais pourquoi mwasi ya Tony oyo akufa bambula ebele eleka po alingi Tony abala te pourquoi aza kotourmente ti aboma ye kaka na mwana oyo babota na ye bela unique fille na ye nini eza koleka awa nalobi zala concentré troisième partie mpe fin ya filme na biso ya likama na mami wata yango yo oyo balali pemeni ya bale boye ndenge nini bebe chéri lamuka nano awa baza wapi bakomi awa ndenge nini nzambe na ngai pourquoi toza awa
bazoyeba te bakomi awa ndenge nini tozosala nini awa nayebi te chéri bana tokende bana baza wapi me ndenge nini tokomi awa nayebi te tokomi wa ndenge nini nayebi te Tony akokamwa bongo bango na barobe de nuit boye bakomi awa ndenge nini nalobi nayebi te kasi tolobaki boye kosukosu ekosila te tuberculose asthme bronchite yaka na avenue Kimbata numéro 17 bis na terminus ya Petro Congo to pe benga numéro oyo 085 69 97 001 Escolandi nalobi 085 69 97 001 wana ozwi bio herbis ekobikisa yo epa na biso soki oye kozwa traitement 2 semaines ya pamba obiki na tuberculose nani aza na portail wana nani butu boye afungola boye patron na madame bongo bakomi kuna ndenge nini est-ce que comprendre oyo eza koleka sikoyo awa zala concentré pour fin ya filme yango yo lobi filme asika ezali okomona deja spot nango yango elekaki me ndenge nini patron na madame bakokozonga na aire oyo bazalaki wapi yango mpe bazalaki libanda bakomi libanda ndenge nini pourquoi mwasi ya Tony oyo akufa 10 ans passé aza kotourmente ye frère Tony na sœur Maureen esengeli yebisa bino ke demon aza koplanifie bitumba contre bino esengeli bobangela eloko te parce que Bible lobi na Samuel ke lolenge nyonso oyo diable akopesa bino po yebango ye nzambe akotika bino te akobatela bino contre bango nayebi ke bazoplanifie ndenge nini ya kobebisa eloko nyonso ya malamu oyo ya bino me bakolonga bino te na kombo na Yesu Kristo amen nayebi ke bokobakelama na se ya makela na Yesu Kristo amen eske mwa eza te tosambela sikoyo eske pasteur oyo akoreusir oyo prophète amekaki akokaki te Nzambe napesi libota oyo na maboko na yo ya kozwa contrôle absolu na kati ya libota oyo Nzambe nabuki nyonso oyo eza molimo ya dérangement to mpe kotungisa libota oyo est-ce que pasteur oyo akoreusir kobekisa Tony na problème oyo te Tony zelano ozomeka koyebisanga ke yo na mwasi no bolalaki na mbetu epi bolamuki pembeni ya ebale te zela oyo eza na sens te eza connecté te nazo comprendre ngo malamu te ndeko na ngai mobali nga mpe naza tellement confus kaka lolenge oza confus sikoyo sikoyo zela pasteur oyo ayaki kosambela na ndako soki alobi nini alobi nini oyo esengeli bosala alobi réellement nini alobi ke baennemi baza kosaprete mpo na bitumba contre biso epuis alobi lisusu tozali eloko moko te akobanga propos na yango moto moko te akosimba biso mpe nyonso kokende malamu asambeli mpo na libota epuis akendaki na ye mais naza tellement confus toujours confus tellement confus pourquoi nyonso ezokende lolenge ya mabe boye eza na sens te parce que Maureen aye na vie na ngai na losambo makasi parce que aza femme battante femme combattante zela nazoyebisa yo ndenge aza wana mpe alingangi nasimbe te mpo azogene mpe azoprier mais nazoyeba te pourquoi makambo ezocontinue kokoma de plus en plus intense nazo comprendre te pourquoi tala na opinion na ngai soki ndenge nayebi so avi na ngai nakosugere oluka mpe lolenge mosusu ya solution oui parce que eza na vie ya bato eza na balimite oyo esengeli batraverse pour que bazwa solution tala soki otali lolenge makambo ezokende mwasi no akufaka azalaka moto normal te azalaki normal te sikoyo eloko nini azoluka mpa na yo pourquoi so continue kotourmente oyo bambula ebele oyo eleki pandaki ya kufa nyonso esengeli ozwa bareponse na mituna oyo yango nazobondela moninga na ngai ntango ozoloba mpe boye ozokomplike baaffaire yango ezotrouble de plus en plus sikoyo tika tosala nkaka ekende bongo soki eza mpe malamu bongo ekontinue bongo
Mais depuis mourir, à côté na bomé nanga to comme vraiment bato le sambo. Oui que ye asambela makasi. Et puis depuis comme sambela, moi makambe bile koko sala makebunga. Naso banga nanga lisusu te. Te nana sengo ni mosolo ba kinzambe azo sunga. Et puis azo batela biso metala Tony. Kana zolo bana yo, matoyo le kaka moto te yo za moninga na ngai. Nasolo bana yo. Vérité c'est que tout le solution côté tradition, côté bokoko, nasolo bisa yo. Nabi koza mo Kristo bu bando botama. Maintenant kana solution pe le lengi ya tradition. Tradition tu ça mabete. Gaite. Kana za posa ko kota la kati makambo bongo te. Eko simba te. Bongo te. Tala, ozo boya lisusu. Ozo continuer ko boya. Tony, et ça m'a cambié à qui citer, beaucoup qu'on a besoin à qui citer. Et ça m'a cambié à comprendre en goût. Dans ce moment, on a beaucoup qu'on a qui citer, dans ce moment, on a beaucoup. Ce qui peut tout à beaucoup quand on est au côté de beaucoup côté, au couille batté pe le ligne yango ezali, to mekanano. Est-ce que toli a moninga na ye, za toli a malamu, to pe toli a mabe, na lobi na yebite, a pe na école. Est-ce que bana bakoyokana? Tala, yo ibite kaza kanduki. Tala ye. Tala. Wana tozo blande konanga mwasi. Mais la vérité azakanduki. Te, noko Tony sikoyo aza papa na ngai. Bela kobi pende konanga mwasi. Tu que c'est même on peut se respecter mukelo kona ndeko nanga mwasi. Okokolo basubu so bate. Na moni bundukine kumulata yo te. Ngolo bani. Wana za rezu. Ezati na nazo nga oya nanda kuna biso te pona buzoba lobaka lobaka. Nazo biso vérité. OK. Ce que le mabe pour le konanga mwasi wana ngano to kabwana ko simba susunga na ote tala oyo mwana ya mama bela mwana ya papa kasi baboti na bango basangani na libala. Est-ce que ba difficulté ya boye to mona kango pe kati mabota ebele kati mabale ebele mwasa ye na mwana papa pa ye na mwana kasi force wana utaka nde na mama ya ko réunir bana wana parce que inda ko bokola bango bombanda tolubaka yango mikolo na mikolo ezali na moboti to mama na ye eza na mwana te bobandezaka na mwana te. Alors salalaka mwana lolenge kosalelaka pe mwana na yo pesaka toli bokola malamu parce que oyebi te ntango mosusu mwana oyo moko bota kosunga yo te mwana ya mbando bokoli ntango mosusu ye nde akosungo na bomoi. Soki likambo ekomela yo benga biso yebisa biso ke malebo eloko lobi kapesi ekomela ngai kasi yo moto keloïde eza kotungisa olingo longola tatouage tache topendota na machine à laser yaka na première porte africaine et pas docteur Djibril. Pourquoi tu es rona no lalité ni na ngozo lekela yo ni nezo lekelo réellement yo za kokomela pe tonton Tony nasaka ko réfléchir balosambo nyonso tozosala eza assez suffisante te. Pourquoi le sambo ekoki korésoudre problème oyo te nazo mituna kaka nzambe nde akoki kodécide à quel moment nyonso ekoki kobonga oyo esengeli na biso kosala to continue kogene mpe koprier te na décide nakende kokutana na bato na biso ya bokoko ete nzambe abatela biso oza mokristu oza motu ya batradition te ya bokoko wana tokokosala ngo bongo te. Siko nga mpe nalobaki quand même eloko mais ntango nakute na camarade nanga Philippe na bandi soki koréfléchir de plus en plus ye asaliki na comprendre mpe azwa raison parce que mwasi na ngai mwasi nango akufa oyo akufaka 10 ans passé yango oyo mais azo continue kozonga kotonga kotrouble nga na bandoto mpe kotrouble mwana na ngai ntina na bandoto vie na biso ekomi misérable. Et c'est même tout ça les locaux traditionnellement pour que tu comprendre peut-être bakoko na mboka bakoyebisa biso nayebisaki camarade nanga Philippe naza capable ta kokende kosala makambo na bokoko niyebisaki nga na meka bébé nazo comprendre bapasi na yo mais tokoki jamais kosala likambo oyo lolenge ozokanisa wana parce que batradition ezala na makambo ebele oyo tokomprenaka yango te te bébé nini na promettre yo na oza prudent koto nango na oza prudent mais na bindenge nini limite na ngai kozala na bi place limite na ngai kozala soki basingi basacrifice to banini
wana na kosala te nayebi nini kosala réellement donc na bonganga te. Est-ce que d'après yo mpe okotala est-ce que bokoko eza kisi, est-ce que bokoko eza mabe? Parce que awa Tony ye ase décidé aluka mpe solution kota bokoko atako bakosambela me atunu nanu bakoko na ye nini eza koleka awa. Hey, abimeli na kati ya motuka, abimeli na kati ya motuka. Soki atali na rétroviseur amoni ye, soki abaluki akomona ye te. Mais pourquoi mwasi yango oyo akufa 10 ans passé? Pourquoi ça qu'on continue ko tourmenter Tony? Eh Jésus, motuka, accident. Est-ce que Tony akokufa na accident asali? Pourquoi mwasi yango aza ko continue ko tourmenter Tony? Tony alobaki akozala wa déjà. Mais il a passé yango azoza aye na noté. Qu'est-ce qui se passe? Il a ngozo garder kuna. Pourquoi umeli? Nana benga non numéro ne lisusu. Donc azala koya kokutana na camarade ne Philippe bakende mboka baluka bayeba na nzela ya bokoko solution nini oyo bango bakokaki kozwa parce que na kolanda oyo bakoloba mwasi atuni oyo akufa 10 ans passé azalaki mwasi moko normal te. Est-ce qu'a changé makanisi na ye? Ah Tony, est-ce que azalaki mwasi ya misala mabe wana tokoyeba ngo kala mingi te mpona lobi suite fin 3e partie ya film na biso yango yo lobi film asika ezali même heure kanga heure otaleli biso na chaîne otaleli biso chaque jour za wana tala ba programme na biso eza kobima na se ya écran landa yango te yango quelque part kasi soki obosani benga Malebo movie na numéro eza affiché awa na se kasi soki mpe orate film na TV kende na YouTube beta kaka Malebo movie TV okukuta biso bafilme ezali. Docteur mponi mobali na ngai docteur solisa ngai yebisa nga mobali na ngai aza bien ine komeli yebisa ngai aza bien solisa ngai ekoki nango madame te eza juste osengi kaka zoma barepo. Est-ce que akoyoka bien? Oui akoyoka bien, akoyoka bien. En tout cas topesi nzambe merci azwi problème te na kati ya cerveau na ye epuis asali hémorragie interne te mais ndenge azawa akoyoka bien. D'accord, mais le suiveur aux années c'est la madame tokende na bureau et après vous je te suis. Mwasi babota mwana moko akufa 10 ans passé mais pourquoi aza kozonga kotourmenter Tony tala ye arate liwa awa na accident ya motuka kasi nalobi kala te tokoyeba balingi baboma lineki mona na ngai balingi bazwa molimo ya fils unique na ngai nakaki na vivre ndenge nini ekoki nango maman. Docteur si assuré biso ke akoyoka na ye bien akoyoka bien molimo mwana nanga esengeli alamuka nzambe mama ekoki nango ekoki esengeli to continue kosambela mpo na ye maman oyo eza ngonga ya kolela te ndako oyo eza sous attaque ya diable mpona eza na mwasi moko oyo akufa azotuma te ndako oyo parce que ye na mobali na ye bazalaki na bacontrat oyo basinyaka pasteur osoloba contrat pacte oyo basinyaka na mwasi na ye nzambe o oui bazalaki na pacte bango mibale mwasi na mobali okoma ndenge aza wana akoki jamais kokende libela soki pacte wana bakati yango te akobanda kozonga. Nzambe o nga nasili na ngai ekoki mama ekoki eyebisaka ye ugoma mwasi nde aza ndoki alobaki yango mais toni atikalaki kondimela nga te parce que azalaki sous emprise ya bakisi ya mwasi wana andimelaki nga te mama kaka ndenge nauti koloba eza ngonga ya kolela lisusu te esengeli akende
na kuna na mboka mibale akende kokata pati wana noki te akokontinue kotourmente bango ye na mwana oyo abotana ye. Nzambe o pasteur pardon sunga biso oyo esengeli na biso kosala eza kosambela mpe kozela nzambe asala oyo esengeli naye kosala. Yoka maloba pasteur amalamu kasi banda pasteur oyo ayaki asengi offrande de grâce te offrande spéciale okulona sala boye atikali koloba likama mbongo te. Mama zela tika kolela tona yoki na ye déjà bien lakini akotala l'hôpital aza bien abongi na ye aza bien. Docteur alobi ke assure nga te akozonga na ye normal sans problème. Mama tika kolela ekoki nango mama ekoki mwana nango comprendre te imagine oyo mwana nga azovivre mikolo oyo likolo ya mwasi oyo abalaki epuis aza na posaki Tony nayebisaki kobala egoma te ogoma aza mwasi mabe me yayokelaki nga te akwaki koyokela ngai. Mama ekoki nango mama ekoki oyo eza ngonga te ya koluka koseblami biso moko eza ngonga totelema tobunda ekoki nango mama ekoki. Amusa pinzoli na yo mama amusango mama mori nayebisi nga oyo nyonso pasteur ayebisaki ye. Pasteur alobi likambo ya ebale moko boye esika makambo efandi kuna nayebi te yango naye kokuta yo soki oyebi esika ebale yango ezali mwana nga nayebi nasolenga banoko na ye kuna na ntongo epi bayebisi ngai ebale yango ezalaka kuna ogenora eza ebale ya mboka na biso balobi ke kuna bato bakendaka kotoka mai epi kuna misusu basalaka bonganga na bango esika yango ya ebale ogenora. Ok dans ce cas maman esengeli tokende nga na ye tokende esengeli toluka lolenge nini responsable oyo asimbaka okoko kuna akajofo ya kuna oyo kosunga biso comme ça kosala oyo esengeli kosala parce que liboso avant que accident wana esalama kani na Tony lukai tosala mpe kalikamba lolenge bongo nsima accident ekomelie alors esengeli tosala oyo esengeli kosala tosala mpe mbango parce que lokola lelo toyebi déjà likambo ngo lolenge ezaleli mwana na ngai nayebi nyonso oza koloba nayebi yango me nayebi te esika nini ya kobandela concrètement nayebi te nasalela na ngai na bokoko te na bokoli bana na ngai na kibokristu mama ekoki tika kolela pourkoi ozolela mama ekoki mama olo likambo eza awa eza juste que nakokende na yo mama tokende tomona esika yango nano nayebi te pourkoi mapapa na nga azolukama boye nayebi te mais comment mama na nga moko propre mama na nga moko azoluka boma ngai aboma mpe papa na ngai komitungisama te je crois eloko moko ekotika komela yo na papa na yo te namonaki yango ntango ezokoma namonaki yango ke kosalama namonaki yango te malamu tobanda kosambela tosambela mpona baparent na yo koperdre espoir te togarde espoir na losambo nalembi kosambela te kolemba te bela kolemba te esengeli tokontinue kosambela mpona papa na yo mama na ngai yebisaka ngai ke nzambe aza kaka esika osengeli na sokokende kobatama eloko moko okomela papa na yo te. Estce obokolaka bana na nzela ya losambo boye tala bana bakosambela mpona baboti estce obokolaka bana na nzela ya losambo parce que losambo ezali neti nzela oyo ekoki kobikisa biso na cas de problème kasi yo moto yobala oke wapi yaka na quartier 7 na njeli na immeuble selemvama epai ya mayoyo yaka koyekola perlage coupe couture coiffure make-up na esthétique awa bakuri bandi yaka komikomisa longo wana goyigoyi luka mbongo parce que soki oyekoli okozala capable ya komilukela mbongo parce que mbongo epesaka autonomie oza papa oza maman jeune fille jeune garçon na lobi esthétique coupe couture make-up perlage yaka ba prix eza vraiment abordable
yaka na quartier 7 na njili immeuble Selemvwama soko komi na immeuble Selemvwama okomona photo ya mayoyo kota kuna epelingo bala barobe kitoko esi eyaki barobe ya sika barobe ya barene epi mpona costume ya papa ometumisama na yo te bacostume mpe ya kitoko ezali oyo papa akobima ngebungebu akobima comme un roi ata mpe mpona bafille d'honneur na yo yaka barobe ezali mpona bafille d'honneur na yo naza wapi bébé Tony Alamuki Tony Alamuki merci Seigneur lokola Alamuki désolé c'est là la benga docteur c'est la raison zonga la benga docteur aya 2 semaines ya pamba tuberculose esili epa na biso grâce ya bio herbis na lobiaka na avenue Kimbata numéro 17 bis na terminus ya Petro Congo mama zako luka yo na tosoki biloko ebeli naza na posa kolia biloko na ote pourquoi maman est-ce que loko moko olieki banda tongo liete est-ce que ça par force dans la single biloko kolia na lobi naza na posa kolia biloko na ote depuis au décidaki ke otika obota te opesanga koko te boma biloko na yo lia biloko na yo lamba lia nakolia te awa bazo rappeler biso lisolo oyo ezalaka okoma na Tony ntango babalanaka est-ce oza kolanda kokota na confusion te Tony alamuki na mbeto na hôpital après accident na ye akobetela mwasi na ye ya lelo makambo elekaka kala entre ye na mwasi na ye oyo akufa 10 ans passé esolango yango oyo eza likambo nga na maman oui agangeli yo lisusu te nakendaki na invité nayebisa ye akokolia akontinue kotourmente ngai lobi na ngai nazobota te kisita na ngai azosepela nango ta kolia susu na ndako oyo te mama na ngai ezotungisa mama na ngai pourquoi azosalasala boye pourquoi kokotika ngai na vivre te nazala calme atika famille na ngai na kimia pourquoi ekoki nango ngai nakosala tu na bota ngai nakoprouve ye ke naza capable ya kokumba zemi mpe kobota ate kosenga ngai nasala nini na kozwela yango solution ongoloba nini ke nyonso kosala kozwa solution ongoloba nini par là ekoki mpe na yo te oni journée no eleki ndenge nini te nyonso eleki bien c'est pas stress mais ça va nazalaki na malebo sole makambo ya bachaîne partenaire ni akomi nango ebelebele boye komitumisama na yo te likambo mama je vais gérer. Est-ce que oza kolanda esika makambo yango ebandelaki mama azalaki na posa ya koko kasi okoma azalaka kobota te yango sikoyo place to comprendre pourquoi ogoma to pe molimo na ye elima na ye eza kozonga kotourmente mobali. Merci na fan zone Brazzaville na pesi mbote na mon coordonnateur Henri du Nord mbote na yo chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ozolela. Pourquoi ozolela? Landa zala concentré. Kasi kibana mama leki akoyiba télécommande. Lobela ye soko robondo ya borondo ya bokondo. Atika télécommande. Oka tosista. Filme na biso lelo. Zemi. Bébé, esimbi. Yaka, félicitations ma chérie. Ils ont une célébration, bien sûr. Oh, ils ont une célébrer. Ugoma, si ma kosala soki nini, azizemi, kolila te, n'habite ni na ressentir si ko na zemi yango. N'habite, azizemi, akolela. Pourquoi? Akolela. Mama bokilo atungisaka ye mingi. Kisita amila milangi oyo na boye bébé esimeli na yo tolela Tony naza na posa osalanga promesse ok promesse anini ozelingi promesse anini soki naboteli yo mwana oyo okotikala jamais kokutana to mpe kolinga mwasi mosusu kino oyo kokufa ti mokolo kokufa na promettre yo mwasi nanga bolingo
ngai jamais nakotikala kosala eloko moko te na mwasi moko ntina kufa. Je t'aime chérie. Na se ya plaisir, na se ya sango malamu, mwasi ugoma asalisaka Tony promesse ke vi na ye mobimba akotikalaka kotia misu likolo ya mwasi mosusu te. Et puis tant tosalaka pacte wana, après wana abotaki. Mais après wana nakomaki kolinga mwasi mosusu mpe nangaki nazwa mwasi ya mibale. Nayebaki te ke ndaki kendela lolenge wana. Nazali kaka komituna nga moko nini nasalaki ye, nini ya mabe nasalaki, pourquoi nasalaki mpe yango. Tony te eza eloko kopanike nango te sikoyo, eza eloko tout à bordure te, parce que esenge toluka nde solution, parce que si toyebi likambo je pense que esenge tosala kaka lolenge tozolinga tozwi la solution. Bon, po esenge tosala sikoyo eza ke tokende tosala lolenge nganga kisi asengaki biso na bokoko, esengeli tosala lolenge asengaki, parce que toza na posa lisungi na ye na kati ya likambo lolenge ezaleli te. Nandimeli yo naza d'accord, tokosala exactement lokola nganga kisi asengaki biso te. Ezeloka malamu tala linga koperde vino kaka boye oza nono jeune obali mpe esika lisusu. Tony kiyebaka na bapromese tokosalanaka ata okati ya libala ata na bolingo. Tala Tony na se ya plaisir ya koyoka sango ya zemi kouta pa mwasi na ye, donc asalaka ye promese ke na vi na bango mibale mobimba akolinga mwasi mosusu te ti akufa. Kasi ntango ye abandaki soki nini mwasi akufaka yango aza kokontinue kotourmente ye. Jésus ekosala nini awa te? Uganga ekopesa solution te. Zela siko omona kanda na ngai na peso pasi sikoyo zelo sili okusufrir ngai nazoloba na yo esprit maléfique naza na eloko moko na yo te okosala ngeloko te. Kanga munoko na yo na commande yo olongwa awa sikoyo na kombo na Yesu Kristo na nom puissant de Jésus Christ. Olongwa awa moto na pateli mobali na ngai na pateli bana na ngai na makile na Yesu Kristo. Eloko moko komela bango te, eloko moko komela nga te. Zonge siko uti makile na Yesu Kristo batela ngai na commande yo ozonga esika esengela kozanga na kombo na Yesu Kristo. Nzambe yo bana na ngai esengela kinotala bana na ngai nakilotala bana limo mpe ya ugoma elobi suka ekoboma Tony na nyonso oyo azopesa valeur na mokili, parce que basalaka pacte ye akozwa mwasi mosusu te. Bela lamuka mwana mama lamuka mama oza wapi mama yaka lamuka mwana nga lamuka. Kasi akobelela esungi, kasi est-ce Tony akoréussir kobrise pacte po ezalaki kolie na mwasi na ye asalaka pacte na se ya plaisir na se ya sentiment ke mwasi azwi zemi bakozwa bana bakobota. Kasi zoka mwasi ye zemi wana azwaki yango na ebale, azwaki yango en complicité na mame wata yango wana promese ya Tony esengeli akufa pour que promese wana ezala respecté. Awa pasteur abandi losambo. Merci na fan zone Kinshasa. Kasi nalobi boye biso mpe si tobandaki baformation ya cinéma yo moto tikalaki benga numero eza affiché na se ya écran orejoindre biso na baprojet ebele. Nalobaki ata osalaka maboke ata osalaka na yo théâtre benga yaka nanu kotala soki oyo oyebi nde babengaka cinéma, parce que ebele tosaleli makambo yango na lolenge na façon esalamaka te. Yango Malibu Film Academy eya korepare nyonso wana pour que tobotisa nouvelle génération ya baacteur oyo bakopesa valeur na cinéma na biso. Yaka awa Tony na camarade na ye Philippe baye na ebale yango bakosala becantation epai ya nganga kisi. Soki nalobi nganga kisi eza banganga oyo ya lolenge ya malamu, parce que na bokoko na biso banganga kisi
bazalaka bato ya mayele ya bwanya oyo bokoko epesaki bango bapouvoir likolo ya mabele mpe likolo ya nyonso oyo tokomonaka bazalaka mpe mabe te. Nalobi te ke banganga nyonso baza mabe te, kasi banganga kisi bazalaka wana mpona kobekisa physiquement mpe spirituellement, wana eza bokoko na biso lolenge yango ezali kino lelo. Bazalaka mpe na bamboka mankumu oyo bakoki kogere makambo etali bokoko. Tala film awa Tony aye koresoudre problème oyo etalaki nanu bokoko, aye kosisa yango mpe na lolenge ya bokoko. Nsima bokomona mpe kuna na ndako pasteur azali akosambela. Nalobi eske olandi filme malamu? Parce que filme na biso yango soki na kosila, soki olandi yango malamu te, yaka na chaîne YouTube na biso, beta kaka na YouTube Malebo Movie TV, okomona ba film ezali ebele. Tala o, kasi soki otali komela biso commentaire, tikela biso moi j'aime, ekosala biso malamu parce que tofungoli chaîne na sika mpona bino, parce que moto misi elekaki surtout mingimingi bato boza libanda ya mboka to mpe na baprovince. Merci. Awa mpe pasteur akosambela po banda bakweyaki makale-kale. Nzambe eza na esika moko te, eza na molimo moko te oyo ekoki koleka yo. Topeleli yo Yesu Kristu, yaka kobikisa sika ete nyonso oyo ya mabe eza kokomplike bana oyo, etika bango. Nzambe toyebi koza puissant koleka bademo nyonso mpe okosala bango eloko te, akosala bango mpana eloko te. Tobengani milimo mabe na kombo na Yesu Kristu, tika bavivre bomoi na bango, tika bazala lese. Merci Seigneur, merci Seigneur na ndenge oyoki losambo na biso. Merci, merci Sambo, merci Seigneur na ndenge yo obikisi biso. Merci Seigneur na lobiko opesi na bana na ndenge obateli bana. Est-ce que comprendre kuna Tony nanganga kisi nebale oyo esengelaki akata pacte na mwasi na kufa 10 ans passé, kasi awa pe na ndako pasteur akosambela na bana. Merci Seigneur, merci Seigneur. Te moninga nanga naza nesengo, naza vraiment nesengo, naza nesengo makasi. Tala soki mutu moko ayebisaki ngai ke makambo ekosuka boye na lolenge ya facile boye te, nange nandimilango lolenge nange nandimango ata moke te, namoni esika nange nandimilango te moninga na ngai. nayebi nga naza nesengo na yo komsa sikoyo kokobanda page ya vie ya sika te, moninga nango kokomprendre te. oyo eza page ya sika te, oyo eza kaka vie nde ya sika, vie ya sika. Honnêtement tala esika napesa merci, oza moninga malamu. Oprouvenga ke oza kaka moninga malamu te, oza mpe moto olingaka ngai mingi. Merci beaucoup. Tala oyebi nazalaka koyoka apopo ya batradition ya bokoko ya basolution ya bokoko, nga aza kopense ke naza kodimela bango te, nakopense kaka biloko eza bakisi, eza bonganga, eza bondoki te, ezalaka kaka bongo te. Nakoblame mpe yo te, mais naza na esengo ke oapprendre à partir ya expérience na yo. Eza malamu. Ngai nayebaka ntango nazalaka koyekola bokoko ebele baza kodimela te ke bokoko eza bondoki te, oza ndenge moko na bango, eza problème te. Bato ebele ozomona lelo e bato ebele parce que c'est bon, c'est vrai que baparent na biso bela bango christianisme, mais c'est vrai eza mabe te, mais yango esengi te ke toboma bokoko na biso parce que toza na baproblème ekuta de génération à génération. Okaka bokoko nde kokopesa biso solution, parce que soki otiki bongo mabe kokolanda yo wana kosambelaka na yo, parce que bakoko na yo bazalaka mpe na makambo na bango me bayesambelaka yesu te. Ezaki nango simple, nayebisaki yo eza bondoki te, parce que esika touti bakoko na biso basambelaka yesu te, bamakambo yango mpe kosisa yango lolenge mosusu. En tout cas merci, merci, tu m'as vraiment beaucoup aidé, merci beaucoup. Zelanga na tuna yo siko nini yo pozozela nini ozozela moninga na ngai, eske yo ozozela kaka bokoko elobaki obala enazo comprendre te mokolo nini okobala ozozela okobala 70 ans pobala. Moninga na ngai kokende nini okote wana te, ezala calme nde nasosa prete nakobala kala te, nakobala nayebi kala mingi te, nakolakisa o chéri na ngai nakobala. Naza na moko nazolandela nanu, oza assure ngai
Elle a choqué. Choqué ngai. Choqué ngai na mona obala. Choqué ngai. Soki film. Oyo esepelisaki yo. Topesa merci. Na Hervé Landou Métallique. Papa na Simon na Luxi. Caroline Esther. Samuel Chris Beni. Na ba film kitoko boye. Tenaza na posa oyeba. Depuis mokolo na monaki yo. Vi na nga ebongwanaki. Oza kaka mwasi te mpo na ngai. Oza moninga. Oza confidente na ngai. Et le plus important, c'est ça que osumi ngai na longwa na kati en prise oya diable na zalaki nango. Je ne peux jamais oublier ça. Et puis n'apprécier nyonso sali po na ngai. Sincèrement. Kouta na kati ya motema na ngai. Ngai na pesi merci. Pe n'apprécier nyonso sali. Bébé. Chérie. Yeba yango. Nyonso osalami. Et ça m'a dit par amour. Et puis je peux faire mieux et plus. Parce que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Et puis là, comme mon côté dans ma belle, oh yo, et que changer Boulimonanga envers yo. Je t'aime aussi. Merci. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement. Tellement. Ok. Oh, il écrit ma semaine. Oh, tu vas dire Kinya. On a vu Kinya la carte à bon Mouinangaï. Et c'est qu'il est au paiement. Et puis le coup la makamuri l'équipe, c'est là tout qu'il quelque part, tout qu'il est en vacances na bana, tout qu'il ne paie ça moto, et pour que tout répondre vu n'habite soit à zéro. Tu penses? De quoi penses? Merci beaucoup. Merci beaucoup mon cœur. Merci beaucoup. C'est peine d'amour. Lobby, film à Sikezali, ou malébota mon film et si la kola kakate, film yango et sili, kasi da lobby, même chaîne, même heure. Polandaka biso soki obungi ngonga benga malebo movie kasi toli eza se moko yebaka nini yo kotalaka parce que ba film otolakisa kesengele bakiselaka biso mayele même soki ngai ke sikoyo kimi ekoti kimi ekoti me makambo ebele esalamaki mikolo wana me napesi nzambe merci na ndenge abikisaki biso na makambo wana nyonso eke toza na esengo mpo na yo. Merci. Et puis, merci. Merci beaucoup. La soutien à Bino. Parce que grâce à Bino, peut tenir le coup. Tes problèmes des athées. Yango Moni, tu comprends que tu as le secondaire pour balébélé. Balamini. Ok. On continue au sakana na biso. Tala sikoyo. Kimi ezongi au katsa libota. Au katsa libala. Ce qui veut dire que Bokoko, qui bo Christ na biso, il faut qu'on empêche qui Bokoko na biso te, parce que et si gato uta makambo salamaka, il faut qu'on soit pas solution na sima ya Bokoko. Alors Bokoko sala no mo Christ, kasi Bokoko na la Bokoko teo, balwa lobaka ya Bokoko. What is the meaning of this? I'm asking. It's like you've forgotten who you're dealing with. Well, let me remind you to refresh your memory. I am ebandaka boye ekendaka kuna ezongaka yangoyo avec le sexy boy Malebo movie Daddy Cœur oyayo nalobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka filme ya sika yangoyo ayeli biso mwaya kanda avec Zubi Michael eza somo na ba actrice ekozala somo ekoyinda ndimelangai mwaya kanda ekozala somo toujours na ba chaîne partenaire na biso oyo boyebi toza toujours wana chaque jour ko manquer yango te kozanga yango te parce que film oyo eza kitoko ndimelangai mwaya kanda Bulldog is on you. He will never stop. Are you this daft? Papa, maman, ndeko mwasi pe ndeko mobali, yo mutozali kometungisama na maladi ya VIH sida, goitre ya kingo, hépatite, prostate, talakisi, weza kopesa lobiko yango yoye na lobi S4, kisi eza kobikisa yoka ba témoignage
kasi kobokola maladi te. S4 ye pona kobikisa VIH sida, goitre ya kingo, hépatite na prostate. Yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo. Leki nanga pona zaki na maladi ba benga biso ya sida. Azaki so tani bobi te muto okufa ka sikoyo. Na landi docteur na nganza batindela ki biso bité. Leki nanga ye. Escalate moto ka ke muto okufa. Mais lelo tala. Azongi na kati ya ba donc na kati ya ba na bomoi. Donc goitre maintenant na kingo na ku gauche et maintenant esa ngamona la na ba extrêmement na tambola ki ba côté bilin na zanga ba disque ko sila na ba tisme a esa na sila na pesa confiance malé S4 ndé na ndo na malé bene ko papola ne son ndo salila ngamona zo misu sana ko témoigner na ona moni vraiment ya na bengi bino boya o nyo so na malade S4 yango yo eye pona kobikisa yo moto ume na maladi. Kovanda na ndako te yaka benga numéro na biso 084 24 02 957. Sante me mabiso ne bala chapa na bala mami wata akanisa ki mwana pale akanisa ki mwana ndako parce qu'elle était bien vêtue parce qu'elle était de la vie toka banda kala mopono abimela kangona pakachuma toka sana yelisese toka za bukambetwe toka sana yetare azalaka na yende mushina entumwe marero asimitushe entumwe maratasi mitushe entumwe marero asimitushe Oyo bombelinga dans le futur. Sikanel Soko, Kabinelu, Zambe Koko di Koko, Masolo Tali, Masolo ya Kobongisa Nzoto, na double promotion, veut dire double promotion nouvelle technologie, ya machine laser, Makamu ya Kolela, et Silia, machine laser, et na solution, pour na kosilisa, ba problème nyoso ya peau, ezali ko écraser, banduta, tampon, tache noire, keltos, peba cicatrice, batatouillage, pesa kaka cabinet nous confiance, okozala jebene si, onyokwa mimingi, ne bakeloïde, to peba cicatrice, evimbaka yo, bakatakatakanga, ezongaka, tout oyo, grâce, ya machine laser, oko détruire, ba cellule, keloïdaire nyonso, machine, peba produit ya kitoko, epesa melimino, pona kobongisa, taille, veut dire, oko matai ya guitare acoustique, ebongo bino baki oyo, mabele ekwe bino lokola chaussette, bopesa biso confiance, ekozonga sa problème kitoko lokola ujana, kaka, na cabinet nous cosmétique, na ba variété bazana ya wawa, ya ta métis, ta marron, ta banane, ta clair, carré dentaire, mauvaise haleine, mine comme un jaune, yaka awa, na cabinet nous, grâce, ya ba produit, ta ba machine, ya kitoko, na motali, infertilité, ya mwasi, tope ya mobali, pe maladie na ndenge, ndeko, bongo likambo, ya fiche de consultation, eza na 10 000 francs ya pamba, potuni ngai cabinet nous, ezwami wapi, na première porte africaine, na commune ya Lemba, na ekeko ya muki africaine, oza mobile, tope, obanga biso numéro ezali, affiché, bekana bino. Merci Nabino Banso besoin qui opportunité à Kotala film na biso lokoso kaka ningo tali parti o lelo lobby partie suivante ezali ko rater yango te ko manquer yango te sinon te ceux qui rata qui on la TV comme tout ça malayo te kende na chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna ko bossa na te ko s'abonner to pia ko kotala biso na TikTok to pe na ba page Facebook na biso ya Malebo Movie TV kasi yo poza na besoin de dédicace na kati ya nzembo epekisa mite benga kasi tolobi pe bwe yo pe mutoza na posa to ya kosala le reportage ya mariage to pe ya anniversaire to pe ya événement munene oza nango benga numéro affiché na si écran tokoya tosala le reportage kitoko na ba matériel ya kitoko toza nango
alors tolobi susu nini etikali nanga se koloba iloba lioko kimia o mabota mabino tokutani lisusu kaka na film oyo ezali koya 1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki.